yé penya fois au milieu du village kutu pona nga yende fala si ça conflit oyo vous comprenez fala si ça penya conflit oyo ezoleka sur elle mais aza mosala nzambe penya fala benga bango mbala vanti bango pesi bango conseil mais tant yo l'axi déjà position na donc c'est que o abandonner pena neti nga pa abandonner nga neti so ba bengi batu kingandi boya na nini na royate era sakana na fiwana est-ce que bike moi si azaka mwana tsuka batanzambe et puis so moi ça leli na kombo na ozwa malédiction MK era afinga bata mabele minene afinga surtout nenea kena kozwa libela nene ezalo kwa momboya na chubi yango ba fourchette et toboki et puis so tali forme munoko ezalo kwa lifunya soso era mufingi munene sko yeso ba yeba lobike mutakala na esalinga neti ya mutakala era na sepe na ngana ngopete ezango pe bien te parti nyomo niza bien c'est biso luka parti c'est on est lo moto mam salinga ke lia kuna po nyonso zanda kuna et puis fête wana pe présence à mams to absence à mams fête linga isa maka dans le quoi ezaki déjà projet o ezaki bien établi ya biso ni nakati mam sa ke lela pour l'invitation oyi batu balo mamu no mona bomba la poma mtu si la bisalu toi bete le solennel si la né grandit en ville papa na bango azali mokonzi na onatra si la mwana te ka abotami na cité neti ngala masina bo ezeli loko de salama ba bomba ba vidéo po azaki mobali ya bato mobali ya bébé ils sont mon libale ça ma yo batam après ba bimisa ba photo après quelques temps tellement mobile on peut ba bien ça sur mobile bon je sais pas félicitations kaka mariage ezara roba pembete mariage ezara dotité na ndako mibale bela poto yebso que je suis divorcée na obala oboy na boye o kompe kuno zupe mamnao netinga déjà to lobana te na loba bien ya ye na loba mabe na ye batu ba critiquer ngaka ngape na déjà to za kamorote donc makamuna ye ekende ka bien. Très chers abonnés de Yokani Télévision et Sengwezala Anga Makasi a représenté bien nos émissions na chaîne Oyo. Merci énorme na vitesse et abonnement dengezo kendele. Vraiment nzamba mona papa mbola bino mena yebi ke kotambola ndila moko na ba nombre de vues. Merci énorme parce que ba suggestion na bino ezo permettre biso to bongisa musala auto pesa bino ya kitoko na mesa ya propre ya bien ya soin. Donc merci bo continuer ko pesa biso ba suggestion bo continuer ko critiquer biso bo continuer pe ba finga bo lemba te ko finga parce que ya on te permettre à ce que avant to ya to bongama vraiment na bonga maboitoye to pesa bino makamba kitoko vraiment okanga no goût te po esimba kaka ya nzambe na tongo avant to banda ko bima to fongola ka biblia to tiki nyonso ya biso na maboko ya nzambe donc nyonso to tamona na nzela ya nzambe ko bosa na te que même na YouTube kindoke koti même na YouTube motema mabe ezali donc kolobate ke o ko ressemble te c'est pas pour rien la Bible nous dit prier sans cesse les aranatina po mabeza partout mabezu ba dimension nyonso mabe komi na mitema ya bato loko elolengele mususu jalousie nde likama donc sikoyo na ye ko pesa mbote na mokeli ya likolo pe na sita tata nzambe va permettre biso na bino to kutana ndeka ke zalaka na pesi ye moko la be rappeur Jean-Pierre Mongambi o akotisa le seul et l'unique en Afrique o akotisa rap na musique chrétienne catholique. Donc topesi mbote sika pezali papa longi topesi mbote topesi mbote lisusu na ya nanga Jofis Lombo na Dartikis Business Sans Frontières na pesi mbote na pesi mbote bongo na Kolo Hotel La Promesse topesi mbote na kati ya vous comprendre kaka donc Nick Banza topesi mbote topesi na Dadi Docteur Dali Dakibokela na Exotique Eska na Vitry topesi mbote Adrisha Motomètre yayo yango wana nani su na pesi tangi kombote ma collabo la plus suspect na pesi mbote esti ma collabo la plus suspect esti zola mwana wa kotisa ka information bimisi ya tomboli ya matisi ya kitisi vraiment mwana oyo asala diona mundele moko boye ka ndenge ezalaka zapeka na bateya ba mindele donc ye mo munene mikolo alobi da koti déjà sale moi longola mo munene ona ka ndeza ezalaka na yambeli bino bolukaka mutu bolukaka yelo yeyo
Leki Bisalou na maman Leki Bisalou dio ya kanda énorme. Merci na batu nyonso ya SB parce que nazo mona penza ndenge ni bozo ya na désordre veut dire ça la nga bientôt pesi équipe nyonso au grand complet ko banana yemoko la maman la présidente Aminata son père to pesi mbote ba préparatif et les gars qui to ramener c'est les gars bien to pesi mbote na tendresse tibinga sika wapi ozali OK to pete ya bia ça la scandale yeso alekati ki scandale tonto Hervé Irano Kiala na pesi nanu Maman Leki Bisalou mbote Blandine Mafuta to pesi mbote to betana masolongo ya ndenge nini to les ali ko ningana ndenge nini bato bakomi ko ba ko manquer si la Bisalou respect mais to rozongo sabino na nzela moko to ko finga bino te mais to ko expliquer bino ndenge ni boza ndenge ni bokanisi po nini nde bo linga bo sala et écouter bino grave Maman Leki na pesi mbote belé petite sœur Bisalou famille Bisalou mobimba na pesi bino mbote ba les abakouk babi toujours bendele koyate film la réclamation c'est koti veut dire réclamation tozo telemela milimo ba hypocrite pour hypocrisie les réclamation faut to telemela ngo milimo songi ya des mères to telemeli yango na telemeli milimo nyonso ya batangambu batu nyonso o bazoluka problème na telemeli bino biso tozakaka na réclamation consommons réclamation babi tolongwe na blocage toye na réclamation si toke na délivrance parce que pour comme on la délivrance il faut y avoir réclamation les Hollandais oui net ba réclamation ya ba lesbienne na ba PD il faut to telemelango to telemeli molimo ya rebazi pedali bumunene ya nduta yo finga nga libele solo lokwa yo solalanga okanga swa libele wali boma nazo telemela milimo bandoki o bazolinga bakanga via mwana nga ba Judas Iscariote ozoliana ye mozolingo teka ye na telemeli yango au nom de Jésus-Christ na pesi mbote na tata mwasi Bisalou tendance di binga mwana mayele o ayaka toujours atiki elembo aleki yana Teresia na pesi mbote belé bisiko zali la maman des Abakouk moi votre mémé naza o akomeka na mwana nga na koyela eponga na banga elokote cacho sina kenda na oka sola cacho donc cacho musobo e bangisa ngezate cacho moko te bangsanga maman Claudine Tinga ma finga na remettre en na zone celio retour à l'expéditeur yo il faut que ta prière makasi profondeur ba réclamation yango mwana nga sali mbote bele na sisite mbote bele na vie nga cloclo monzambi de bundes mbote bele na masala nga Françoise Betty na Irlande na fondation na FF Samba veli babi fondation oyo zo sunga babola fondation oyo esunga bala bitike totika ye mokote to porter mais forte pour asunga pe bana oyo en tout cas kala mingi te na loba kane na lobaki bon mona Miss Lolo OK lambela ba orphelin na kati ya fondation Master na Françoise Betty donc na FF Samba kala mingi te to kende ko lambela ba orphelin to liana bango biso kendaka jour anniversaire te pour na comment mona ba tumsu jour anniversaire ke fêter na ba orphelin bon ba jour nyoso to etikali OK ra jour anniversaire après inano ke lisusu to telemeli milimo ma pasteur o bazwa na bokabwani au nom de Jésus-Christ. Na pesimbote, na masalanga matondo linda bilele, na Paris toujours. Na pesimbote, na grande sœur propre. Mifi Boulela en direct de Belgique, ma yaya chérie, azana katsabakin dans le lobby to nota la visite ya ba mapangu. Mutambonga solo ewana loba mingite. Na pesimbote, na master na ngai Karine Lifela na France mambote na yo mon vieux Enoch Lankoso ma maman chérie Pierrette Batala ma maman chérie Gerda Kidinda wapinzambe na tela kamotema wapinzambe na tela kamotema ngaye wapinzambe na tela kamotema wapinzambe na tela kamotema oh wapelombe oya Biblia wapinzambe na tela kamote donc wana banzembo mama Gerda tozana Yesu champion tozana na ebisio mama wana ngala webisaka batu bazwa temps ya yoka banzembo tout ça est la sentimate c'est une servante de l'Éternel OK okutani na eboye ozana ba problème
ba solution ezwami na pesi mbote belé ma maman merci na o salakinga ba bakuk merci na ba o na ba o bo salakinga ba soutien na bino ba appel na bino e banda ko sunganga merci MK. Tozo consommer en désordre kande to yokanaka cap ezali kaka 100 000 vues tidikolo 100 000 cas tidikolo mama nyota mama babakuk mama nyota bakuk amnene mama nyota bango baza mama présidente ya babakuk donc bango baza wana babi to consommer ka réclamation blocage kotanga na munoko po yango ebesi ba 2 millions de vues na yebi ke de Panama Mida Taylor Mourachou bozawana na pointe toujours totelemisa sila bisalu na lingi na ngai sila na poni na nga babakuk na kogendela ye la Paris osila yo mabazo osi zwa ma sila bisalu alingaka loketo tombola Sila Bisalou, Pomba Sen, l'opératrice. Ngala ne mona papa la be rappeur. Jean-Claude Mongami. Na ndenge moko na ye. Toko rapper ngala ye zo rapper. Ya Yesu Kristu, kolo na bakolo, mokonzi na bako ye wana. Avant to kende makambo nyonso. Migra Malundi, tu as biso na nous image. Ko tia auto image te lekisaka tanto zolo ba photo ya tonton Amélie Mbongo. To pese d'avertissement. Po kanza to bosanaki. Yako tika mbongo na malembe. Fernando Fortine. No komunene Fortina Fernando. Fernando fin des amutu wana Fortine Zola. Fortine Zola. Wa lo ba kaza fiancé. Oyaki na lo yenge ya ozala fiancé ya Claudette. Biso, omoni biso netinga omona nga naote. Ngape na mona ote. Mama lokuta olingo moté kabal contre nga. Bango déjà lobika loba ke biso to linga ki to ba kaleson pété soit disant to réclamer mbongo na biso na TV akoloba bongo ba nyonso ezali. Neti ye Fortine azaguna ngati. Azaguna ngati libumu na ye ezalo kwa mutameli maya belinzikila. Mabundi ya vitamine neti ya rebazi. Mwana mobalo amela vitamine ya PD o azolo banga mabele solo. Ambimana ngate atikala ozala tovana na eboite mtande tovana ngana obo emsuna okoko ka paso alipeko epsinga pe miss na okyo mwa sola lipeka emsuna so petit na ntunga esili lukela ta mwa tsunga $10 mais ngana vana na ona yete a parvenir ko benga tendresse di binga po sa tendresse ke ngana zwinde na kufeli mwana ngafia mabele solo rebazi keba na ngana ebisio keba na ngana rebazi makolo tenga mata tenga mayoyo keba tricker munene ya ba journaliste azalaka wana ndinga zawana soka yokile si mutu kingani bana problème na Miss Lolo wana ba futie mbongo yamba Miss Lolo de la pente zana bakangisio zana susi na libumu no kitati. Mais tu sais pas na téléphone pour bandoki. Ce sont des sorciers. Ce que biso bana nzambe to sto détecta bango. Les hypocrites, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Les homosexuels, surtout Koubino, bata Sodome de Gomorrhe. Abomination. Bata abomination. Bako hériter royaume des cieux. Bako hériter te? Oh, yo homosexuel oh banana ndeni. Fuck off, na telemi. Non, là, c'est une campagne sérieux. YouTube, ils sont gambo, pardon. Merci na même ngam na YouTube. Bon solo na YouTube c'est bien moi, maman le kibisalu. Batu ba lobo nga na okanga masila na makasi. Ndina ko kanga na sila te. Oh, même quand tu Pierre kanga na ispo mole lipombo les zawana. Exactement. Babi c'est toi Pierre. Ozaki péché ya mbisi na comme son péché d'homme. Na jour moko Pierre a teya 3000 âmes gagnées. Si on a quand même si la tena on a étoile. Eh ana kanga mana na ko. De père et de mère yom to finga nga
ça penya kombono penya normal bobanga ni bosala ba faux compte boanini ça penya kombono neti Claudine Tinga signé ki na ya ofinga le mama nanga o amona te wa yeba te mama nanga kufa na déjà paix à son âme Claudine Tinga munokolo kwa libulu awese ya coup direct aya zo finga mama nanga Claudine Tinga na ozelo na benga pe na oluko bino bo olukanga boaso combien mais nga na oluka siko bino yoso twana tokutana bana bo bokanga ngati lelo nazaka pa biso ngaye yo nazawana ba yo lukote ba yo lukanga te awa masina obi Chine populaire joa to kangi moyibi ya ayibi moto na sima nakuna ba image yobi ka YouTube alinga ba image ya makila te niveau ba beta e mwana moyibi ba beta na okele mawana yo sauver yo pe mutabatu kotoli donc si tous les petits nabi oyo amikaka ko simba suye bo betanga siko taka ba petits balinganga et lulu ebimaka allez na juillet na ketiki na la police nga lobaka c'est moi qui fais la loi la loba batu bayokaka donc je l'art de parler ndenge wana nde ezalaka bongo nde etambolaka tozolukana yo lobi okangisa nga mpe na bino okangisa yo na mandat ya mene nga na mandat ya mene yo na convocation nga mpe na convocation mboka eza ya biso nyonso osomona mutu baoluka wanted eza te wanted eza te et puis naoyebisa bango ke elo moko leta ya kala eza su ya lelo te leta kala bato balotambola na trafic d'influence ya lelo te oyebani na mwana mokonzi état de droit pas Fatiatia. Le président le plus aimé du monde. L'homme selon le cœur de Dieu. Fatih Béton. Aïe l'état de droit. Yo la même c'est ma mamboka naï. Kanya ni ngamboko makasi. Yo babi mutongo pe obolu ka bokanga. Abobi mutu. Criminalité, voleuse, violeur, violeuse. Ba violeuse. Est-ce que ba basi bazalate hein? Bazapeka ba violer. Viol selon droit et muta subi ça viol et ça kaka moi si selon droit. Violeté. Viol ya viol ozo comprendre wana. Kaka oyo lonaki. Biso to yoko bukelo ngo. Yo mabendeni. Yaya na zela bino yaya. Nazo zela bino. Soki bo kende bo katanga libele moko na ndimi. Mengape na oluko ma Claudine. Tala mi shikubar. Tomoni internet na biso etomboki batu ya ndenge nyonso bakoti likambo ngo nalingaki po pesa vie na po biso tozala ka te koteka ka yindi soki ndenge nini tomoni mama Bobila de alere une émission azolela mama Bobila bazaki na mama première dame alela kike nzoto ya mobali na ye azaki président ya mboka o ezonga tomoni bango lelo na ba photo mama Denise Nyakero akiko tika fleur na tombe ya papa Mobutu to sentir derrière que négociation moko ezali peut-être que Mobutu akozonga awa conseil yebisa papa waza mwana nanga alanda conseil ya batute bato belé bango nde babungisa papa Mobutu nzela donc asala ka ndenga za na besoin bungisa mboka po un jour biso petoya donc mama Bobila dawaza lokola exemple na biso c'est une maman o asala ki fierté ya mboka na biso première dame ya mboka na biso en tout cas tango azolo babo et pas une expérience maman Denise félicitations parce que okekuta na kulutu okekuta na mama na yo ofandi na ye oketa la papa na yo na tombe. Vraiment, coup de chapeau à vous, maman. Ngalinga mama makasi, mère de compassion, la mère des opprimés, maman Denise. C'est la bana na biso bazora bourse, na fondation Denise Nyakero. Dans la partie moi ba comprendre raté batou. Maman Denise a ça la rappel ici c'est la partie à soigner bassionner sur bazana ba problème il y a ba cancer il y a ba utérus et tout ça la ba soigner bango na azana fondation mo mesala maman penenga zaboy asunga rapé ba femme au ba violer ba violence sexuelle et dans les mariages tout ça azo sala musala ya bien et surtout que azal susu munganga fazaka la motema mawa vraiment maman nzamba pambola Nzambe vraiment pambola yo geste wana ko monyango louable ngapena na monyango bien ko ke no déposer jambe de fleurs na tombe ya papa Mobutu vraiment isalinga bien président zaki déjà na programme ya olongo la corps ya papa Mobutu na Maroc et ya soki lino kutu ya Lumumba to kundia wa bon pona nini te ya moto asali 32 ans de pouvoir président oba président africain ming babanda ko banga poinité pour la unité. Donc, papa président Fachi Tshisekedi papa nanga soki olongoli corps ya papa Mobutu na mboka ya bapaya balela awa na mabele na ye
biso bato ya série ya Mobutu biso yeba na 1900 biso yeba na Lingwele o Mobutu asalaka mayele bakasa bina sukisa batono ya Lingwele la série 7 pono kite bala ya oyo bakoza lokuta makasi asukisa na tokotana na pétage mukie tokotaka mukie kaka koke makasi te kotaka mukie apo tobimi na biso tozongi na biso oyebi ke internet eyindi era nilite na ebimi pa mwasi moko boye nde nakomisa nzambe nasepela ye makasi. Seigneur merci parce que ozo continuer kaka kolakisa biso ba hypocrite na kati ya monde era sakana na fi wana est-ce que oyebi ke mwasi azaka mwana ntuka bata nzambe et puis ce mwasi aleli na kombo na ozwa malédiction MK era afinga bato mabele minene afinga surtout nene ya kena kozwa libela nene ezalo kwa momboya na chubi chubi yango ba fourchette et toboki et puis so tali forme monoko ezalo kwa lifunya soso mais era okoka misilo tanga koyela yo kokoka yeso ayelinga ngana tikiye po ya zanani era ya zanani oh olinga kamsu batu bakamsanga o so muta yelinga siko to muta yela ngana ponga na sa sikoni ngape no yati akangisa ye ko kangisa ko ma wali para nguba bina kwa bo sombya ngwa oh era mufingi munene siko yeso ba yeba lobike mutakala na esalinga neti ya mutakala era na sepe na ngana ngopete za ngope bien te parti nyomoniza bien ouais c'est biso luka parti c'est tolomo papi ngoma papi ngoma muto mukimbe yeba ke sikala la era ozui kitoko penza nde mutakano emona omoni yo okoka sentiment te basimba yo kota mabe basali yo baja mabe tala kutukuna tele mama ya mwasi félicitations parce que mobali wana linga sakana ay millier yo atambola na car na yo séjourné assuré alinga sala lo kwa zoba azobizie yo bizobisien na kati ya buzobisien na se bazobisien era bazobisien yako mutakala na ebimi yako good sweet zoom balobi ke ye pana na ba oya fi wana ko bimisango mais azela ke poto abwaka na ye soku tabisi ya fi akani na moni fi ana za kitoko bongo apese sous marché nani o Marlène kasanga ke na poto pona mutaka na ene bimaka tika mama Marlène na linga te pardon déjà a comprendre bien tenelo moto sana na manike sala dinyo yaya bayo kangisa biso yango biso ko tokomola biso ka bato mo bazanga tina na mboko bien nini donc biso to zata ye biso ke Marlène kasanga ke na poto pona boya ye bien otezula ka ba marché bato tout mitaka bango ebimaka bazwa marché fort ata moi c'est pas bimana ete oh bon yo ka yesusu aza susawa avandelo kani azala nzoto bien bongo oh mbali baluka ne nzoto bien yo kasi mo bala luka ni tempelo te nzoto mo za tempelo yesu azu tempelo le ya bien bongo afin sango ndanga kwa mbeli rango susu yaya na fingi Marlène yemo ayebi ke yebima bonga la wanga na kosele makam po koma na lobi likambo na fingi na kosi makambu te na oloba ka ndenge ke ya soki era boaki ya fi wana azuise ba marché na ndenga mabete po fia na tali penya fia catalogue moi c'est mundele lisusu yaya ya félicitations à toi parce que obimisa biso mutakala ya mutoto banda oluka mututo lukaka yeyo era yo banda oluka osala wani namona te yaya namona nalingi namona ngai omoni osali particule esalika bien obikela okota 2023 kitoko obikela toumeli takala tamboko emona na esu te ya erasko eyo sabiso bien clôturé 2023 clôturé 2022 po tokota na 2023 atika oluka baproblème na basi baluka bango problème te mwasi mutu abomba Jésus 9 mois na libumu abombi mutu azaka na 33 chromosomes bongo 23 chromosomes po ezaka 46 jusqu'à 23
Maman Maria, mutazwa salut, il y a ange. Yo sozwa. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Comme Moutabongo. Oh Jésus, le femme va et ne pêche plus. Malgré loi et le bail que moi ça les kobo. Oh bah il y a la nouvelle, bonne nouvelle. Que Jésus-Christ n'est plus à la tombe. Yozo sarana moi ça bongo. Moutatama il partait de ville en ville. Pour soutenir le ministère à Yesu. Baso nzamba tia grâce. Kati na bango yo sarana bango. Moi tu vas Tanzambe. Nzamba asali bilo nyonso na suka yo sa mwasi yo sarana e. Ozui. Azui pena félicitations à la fille. Il ne peut pas le baka ebele mais mariage ya Dacosta. Bozo lela baba kou baleli absence na bango. Pasteur pe de la foi lobi bien que libala wana batu ba kembi po nango ezaka belle vue. Naye bon basali que libala wana ezala. Bino sko bozo lela po nani. Et puis Dacosta za mwana ya kati ya Simba. Bukimi nini? Toto kimi nini? Na lobi boye. Na moni lo moto mam sanga ke lia kuna po nyonso za nda kuna. Et puis fête wana pe présence à mams, to absence à mams. Fête linga sa maka. Dans le ezaki déjà projet o ezaki bien établi. Ya bisoni na kati. Mam sa ke lela pour l'invitation. Oye batu balo mama muna bomba la po mam tout Si la bisalu si la né grandit en ville, papa na bango azali mokonzi na onatra. Si la mwana teka abotami na cité neti ngala masina bo. Pour nga né grandi na masina. Vous comprenez? T'as différence. Né grandi à ville, t'as la différente réflexion. Moi na ba yele. Vous comprenez? Si comme si la alia ba beefsteak, alia ba caviar, alia ba hamburger. Alia ba sorta biloko ebele na vie. Omoni nga papa biso azali pina so uti musala bwa somenga ba viande haché. Ponga ba ndunda ba nina ndo liango te. So papa uti musala na ville, po papa langa za directeur na OCPT. Ando somela ba viande haché, ba gâteau mo papa biso ando ela. Na mona ko ba gâteau ngisala masuti. Likola gâteau bo omona ba miliki ba sika ba crème bo likolo. Ba biloko ana bana bato mbongo ne baguta. Na ndenga mabete, na zo sa avantage. Mams problème na eza musala na ekeli boso azwaka temps mingi ya ofanda kokoma tant yozo kende na ba fête o kende bina yeta na eza à se concentrer plus na réclamation à se concentrer plus na eloko a kopesa ba bakouk o pesa public na ye akende fête toi que fête ça la mai déjà et puis ngana okamwa tant un pasteur au telemi po olobake ozana parti boy eza malamute musala nzamba zaka au milieu du village. Bako yaki balobi o azandoki o aza bien foza lokwa Salomo basimi bale balali na butu moko alaleli mwana nae mwana kufi na tonga lingazo ya muninga Salomo ayaki kaka na système ya sagesse pasteur foza sage akena na SB ajua na SB est-ce que ça problème na mams pour que nous le baki otikali na kamoko nganeti nga na sepeli na ngana ngoti yaza papa biso nyonso artiste et comédien to kena na église na ye azwaka parti primorité pour au travailler na mutu wana soit pour bino bobundi likwa libala wana après simolobi ke otikali na ngambo wana ce n'est pas bien yé penya fazala au milieu du village kutu pona nga yende fala si ça conflit oyo vous comprenez fala si ça penya conflit oyo o ezoleka sur elle mais aza mosala nzambe penya fala benga bango mbala vanti bango pesi bango conseil mais tant yo l'axi déjà position nao donc c'est que o abandonner pena neti nga pa abandonner nga neti so ba bengi o batuki ngandi boya na nini na koyate d'ailleurs on a kenda hier ensemble na ko kende te pona za dans l'église dans ensemble là so na besoin kende dans l'église à Magerda so na besoin de se déplacer. Mais si on a besoin que l'église n'a besoin de pas pasteur José. C'est tout. C'est tout. Est-ce que y a un te poussé que bâtine de la mams invitation? C'est leur problème yaya. Ngala on a ngana iba mam sa sala batunini. Si la wana bat bon mona ba yine pourquoi? Ka pona ngolu on nzamba tsakat na ye. Ngolwe Yesu sala ngayema. Ngaina la panda ina vina ngaye natikala reconnaissante. Elanga lelo tongo yaya elanga lobie elanga butu moyo natikala reconnaissante je sais mon Dieu c'est ma décision
je le servirai, quoi qu'il m'arrive. Oh non, il m'a la place à Mams. Je resterai toujours fidèle à ma décision. Mokano nangaye. Attends la lingina bengwa. Oh ya ya. Nathalie. Ah, Jésus, merci parce que tu as fait couler ton sang pour moi, pour Sila Bissalo, pour MK, pour Tendresse Dibinga, pour Thérésia, pour Blandine Mafuta, pour nous tous les Abakouk. Aminata, son père, Laetitia Ndongala, Nyomi Nyomi, Nyomi à partir de Brazzaville, oncle Hervé Lessaï, oncle Kiala, pour tous les Abakouk, pour tout le monde, pour Yeshazarana Kokabolate. Bien que Babi, il est le juste juge, Atalarape, Mabe Muto Bandaka. Ce qu'on a yébité, na katia likambwana mutabanda Mabe Mutu Mususu. Poani ni ba porter même si chapeau. Pourquoi? Ba la tie chapeau wana poani. Pona nga na regretter kaka na acte ya Moussa Nzambe. Dans un contre-pasteur de la foi, mais ameka mpe ko bongsa maloba na ye. Pour ça na besoin sila. Oui, le pasteur doit rester au milieu du village. Bon, on est là. Il faut azala. Bon, parce qu'on a cette église, ils ont le quoi arche de Noé, le bilan pasteur Denis Lessi que nous saluons. Donc bon, on est là. Il faut pas il faut ayambande batunyo so. Yamabe comme yamalamu tendance il faut pas ils en cette église. Même au qui les bébés, batu comme pour la tendance, même les serviteurs de Dieu ainsi de suite déplacer et ça passe. Miss Lolo, question nanga suka ngabebi ke ngali ngatoke mulai mi te question nanga suka za. Nene bota ya bali. Félicitations. Ba comédien to moni bango penzati. Est-ce que zaki robata madame? Et puis les balles les appels à l'élo, toi ils après d'autres. Et c'est le rôle de ces salama ba bomba ba vidéo pour azaki mobali ya bato. Mobali ya bato mobali ya bébé. Ils sont mon les balles ça ma ya batama. Après ba bimisa ba photo après quelques temps. Di balles de salama déjà. Et c'est salama après d'autres ils a calé à l'élo ten. Oui. Ba bomba kindepo mobali ya bébé. Donc, tellement mobile on peut babia ça sur mobile. Bon, je sais pas, hein? Félicitations kaka. Moninga. Okati na nzilande. Yaya. Toyoki ba audio que mobile on déjà na mwasi na bakabona aibisi datika mobile nanga ato lobi ndeni na otika ete. Bon, na lobi boya. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bato bele ba commenter que moi sana aluke lo nyanzambi. Je sais pas soka za libaka la po ada na bana ya tata mususu. Problème nangeza ka ke. Mariage ezaka roba pembete. Mariage ezaka dotite. Na ndako. Mi ba le bela poto. Alors yep so que je suis divorcée na obala oboye na boye. O kompe kuno zupe mamnao. Netinga déjà to lobana te. Na loba bien ya ye, na loba mabe na ye, batu ba critiquer ngaka. Ngape na ye déjà to za kamorote. Donc makamu na ye ekende ka bien. Pena ye bagite boza kamorote. Te ngane to za kamorote, to solola te. Bandaka la to kana To solola te depuis kala. Depuis matanga Diana makila, to solola te. Bowela ni na matanga ngode na makila. Pona yaka na loba na reprocha Gabriel. Yesko lo kwa lingate na Gabriel na yaka ayebsanga ke ya eboloba so akuta pe na o penya ke ebende kute apete to kenda na ngoka likolo bongo sko ya bali ngana na belito ni wa ofinga ngana na bali te ya mungolo bala pe balite yesa yebi déjà date ya mariage des en décembre. Félicitations libala malamu libala la bino e umela seko Pasi pebi sengo botalela yawe elonge zali senaye. Ok. Olibala papa Rinom Vumbi que je salue, bien que Tokomanaki fallait papa Rinom Vumbi to yamba une émission, mais to riso sous suite te. Toutefois, bon, on est là, nous on est là. Moi li lo basuka, faut to komi na biso na suka. Merci. Na pesika conseil na ba pasteur totika ko kabola. Na pesi conseil na batu nyonso bolinga sila
aza un problème na binoté ezande musala to kaboni moni concurrence na biso loyal biso koto musala nde eleka conseil pe na babakuk na batu nyonso to balinga sila obi ke grand tiers nga pas abakuk aesenga bina isa mams abakuk na moko azawa apesi mbote mifi bulela ma grande sœur chérie en direct de Belgique alobi na pesa mams sila bisalu mbote belé alingaka mingi tala niveau famille moko babakuk combien pour ndako na somo mbato linga sila mimi lutama avion ma grande sœur na Suisse yekutu alingaka sila yake mal bijou buima bijou biuma alingaka sila yake mal siko bato boye vraiment famille boye bolobinga na omilingisala makasi nanko o amoni ke esale pasi mi boma soko sel mokili na yo biso to yate mena sengi okana peso conseil mi boma na oponga na olinga sila nanko et puis na otinga maiti olinganga moto alingi otiati de l'enveloppe na nino na matanga et puis a komelinganga bon bandoki aboni mo décourager nga moli mo décourager ma bimo no de Jésus bima réclamation totele melio moli mo réclamation bima 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 moli mo de mère bima 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de nani de mère au finga ko moli obi ke dema comme ça nga au finga sila yaza mayelo sila zanango sagesse pe intelligence ba faculté on zamba tse kacha sila yaza nango bino ofinga na sonye ya français eloni nga na ko kele pe na cours de langue eza langue bo bato kutu ba lo ba anglais kuna na Turquie batanga nga na batu nsu baza ba bori ki mena Turquie kuna obi s'appelle langue akotika ko volonté kan attaque Angleterre na bi volonté karate ya bano balo ba anglais Daniel oli ausela nga prière à notre père na anglais papa kutu mukola seli papa prière à notre père papa zokam siko mwana ya 7 ans ausela nga prière à notre père en anglais nga kutu na kokata ko loba father te soki father ezani donc I'm going to school is anglais te na lobite oh I wanna go na you so to anglais oh ya you so français à volonté ya pour moi famille so mo bima batu nyonso na isaka bakende université ba licencié ba nani kangai ba chege ba wela biki danga la yel pepe wala ba bi jamais maintenant c'est diplômé on comprend et ça caractère ngam moko na zawa un peu négligente pour papa na nga sanga ba école ka ba fta front belge on comprend donc volonté des alate na tsaka volonté mais est-ce qu'on a tié la volonté na banda classe oh yo so bona retard na vie oh papa nga kuna université kuna to no tanga nga moko mukolo sali mobimba ba petit na nga balelanga fort bo ba prof ba fan nanga batala la TV so ba bonga ba seka bango moko oh mbote belé na vie nanga Cloclo Manzabi de Bundeswehr atika petit na été na peso ba mbote belé mon vieux Enoch Lankoso sénateur à vie na peso ba mbote belé master nanga Françoise Betty fondation FF Samba tokende bozwa biso peka awa tokende kolambela bana bitike donc Miss Lolo en sa descente na fondation FF Samba tokende kolambela bana bitike babakuk nyonso ya monde entier to consommer ka réclamation donc bits na biso zaka moko. Notre cause est juste de Tokolongae. Baiser de Jida, Obo Pesibiso. Et Fungoli Biso Misoti la génération future. Sila, Bisaloué. Consommons toujours réclamation. Jusqu'au bout, bits na biso zaka 100K. Pour la première épisode, 100K. Pour la deuxième épisode, si à l'infini. Sauf que tu as qui s'andelo, tu as 200 kaka. Et ça ni. Sauf que 1 million pour la Kanda. Megastar, Silabisalou, l'impératrice, Beckham, Pombasen, la capitaine de l'Equipe. Je t'aime. Merci beaucoup, Miss Lolo, de nous recevoir. Jean-Pierre Mongambi, l'abbé rappeur. Kalaming te to rappeur na ye. Ngara sila. Si bilo bole mbanga yaya. Ngara
azaka mtanko surtout sola ligilika odiga sola ligilika natika kate epinga na yo kakate naza fi boko na yo kakate ba peksa rappel likambu so peksinga likambu otidinga lesu na sala bino ba continue mafinga ngaka sila bobia linganga te ngalinga ka enanko nanko enanko siko ko plus ko etegala ko na osala ba ko pe na kane pe ya bakasi MK so na lingi mutu etali batu so na milingi sina makasi etali batu kasi mutu amaleka na tefa bakena linga Miss Lolo tete bino bo confirmer na place mutu o ngale to sola ka bo bandoki fambi salu mobima na pesi mbote tata moi sis bisalu tendresse bisalu na pio mbote Blandine mafuta bisalu Aminata bisalu na pesi bino mbote famille na biso bisalu tozande tozato bo MK bisalu migra bisalu irano kiala bisalu yo zakaso batiye sa bisalu babisalu yo sa pesi bino mbote Tessia bisalu okoti wa yo bisalu Mifi bisalu Gina bisalu Angela bisalu biso ba bisalu na bisalu bata et comme contagieux et comme combo on est comme contagieux donc pour ça ni ka pas comme bisalu boyo tabona nga oza bisalu te seko za très olingo tsela mwana nga poison so ti koba bisalu diama bisalu bisalu akoba ona ko Diamant au PC, moi, te siga Ozali. Merci énorme, Miss Lolo, de nous recevoir chez toi. Oh, merci de nous recevoir chez toi. Donc, boya ebele, qu'on s'abonne, sous, moussa les autres salema, donc venez. Awa, bo s'abonner na Eyokani TV, bo s'abonner na Miss Lolo Moto TV Day. Chaîne na bino yangoyo. Ba chaîne na bino yango. Les abakouk. Bonyoka na bino te nga na kotikala jamais ko trahir sila parce que na bana ko lingaye déjà kala bon linga mutu so linga mutu est-ce que trahir neti nela linga fati no trahir yeta za président nga to linga sila amour fraternel amour agapa amour sincère nyonso d'accord ndenge wana to linga nde ya solo yango na nde ezali important tika songi na zongi pona biso tika songi le problème est que okandi so sali songi ndo kominga okoma te ngata na sali songi ndeni na okoma Miss Lolo te na kila baby sele pa batu nyonso nzamba ko susciter ka batu ba yeba soutenir ye po mokile zaka na ndenge yana ate ofingi ngai na koyoka na ngapete po place botonga ngape na zana ngate do botongi nga bo niefulinga bo sali makamisi bo sala na yo kite donc moi je continue à faire mon travail tokoyeba na kande na musala ngana linga mingi tokota na terrain musala place tokoyeba na nde yangwana ba mamba ofinga eso nini na yeba mamba na tina sala ngote na tonga pe batute je na ne loko gagner te so na tongi oza d'abord na nini o andenge nini pona tonga na tonga na ta sila te na tonga bena yo ata yo moko pona ozwa nini elote o moni sota na tongi sila batu bayeba sidiki lingai et ça dit moi quelque chose et matelinga moi combien siko yo pena na otongo ndeni mais yo continue ka otonga ngai yoka kamutema te tolo baka bien ya sila biso toza na cause moko juste tozo sala promotion ya produit na biso so ba to tonga bango mais yo mo mitali pe na ko so wanini boko yokela ye boka bwana kala ye azala kwena ye donc mona mutasala mamna a concentrer na cop na yango nde mutele sabiso matongi te ko finga te mutele sabiso ele sabiso nde musala mingi kisalume banda abonnez-vous massivement on est là on est ensemble que Dieu vous bénisse de partout sinon on se revoit prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne au revoir.